Bonsoir, bonjour, naba. Oh, nous bolinga ngai na pesi bino bonjour, bonsoir. Place nos écouter libino na ba mouré nanga na ba moureuse nanga na pesi bino mbote mingi na bandeko bazo soutenir chaîne ya Mabiyastar Tv tout solo là. Merci beaucoup na bandeko zo nanga partout en Afrique, en France, en Belgique, en Autriche, na pesi bino mbote mingi place bozali ngandeko na bino la star to yesu na poka lolo na émission tout solo avec Mabiyastar. Yale bande kona bo s'abonner massivement wa linga la star bo s'abonner massivement ba commentaire na bino et sala nga moi bien ba commentaire na bino et sunga nga mingi makasi na ba remarque na bino nyonso to salaka nyonso to na zwa kango eza ko sunga pe émission na biso o pe bikaza na lisolo aninga partager na la star bande kunanga contactez toujours la star na numéro nanga 0044 74 86 160 numéro nanga eza wana bande kunanga to bande émission na biso na pokwa lelo na pesi ndeko nanga mwasi mbote mingi o abenga la star abi la star na bengi yo to partager lisolo na pokwa lelo bandeko nanga merci beaucoup na bandeko bazo pesanga toujours confiance na bango bazo pesanga litoyi na bango ya koyoka maloba na bango ezo bima na bango na confiance boza na monga pe na za toujours na confiance na bino merci beaucoup nza malola asala bino bolamu bandeko nanga lelo to yesu na pokwa lelo to solola na yesu kolobe loko moko su na pokwa lelo na émission to solola avec Mabiyastar na zoki lisolo moko ya ndeko mwasi abetenga lisolo wana eza pasi pe na mara mingi na bandeko na biso oyo abetelinga lisolo yango na ningi na banda lisolo na ngo na pokwa ya lelo bandeko na ngai ndeko mwasi abengi ngai apartage na ngai lisolo oyo ayebisi ngai la star bamama mingi tokomi bilandalanda mutu nyonso to koyoka olandi na ba YouTube batu nyonso to salabo biso basi tolingi mingi kolanda mingi eza pasi pe mingi na mawa biso basi soki tozoyoka makambo mingi tozalaka mingi na facilité ya kokopie makambo bato bazokoloba tolandaka toujours mingi yango bandeko na ngai ndeko mwasi abenga apartage na lisolo oyo alobi la star naza awa nzoto nanga eza malamu mingi te nga bintu malamu eza mingi te ozobela beni ndeko mwasi afungoli nga motema akomi ko expliquer nga eloko nini ezoleka na santé na ye abi la star nazalaki nazalaki na problème fiango abala abi la star nazalaki na problème na couple nanga na sens nini ke soki nazali kosangana na mobali na ngai kinzoto na biso ya mwasi nazalaki toujours kobima neti oyo tobengaka ke eza neti mai na se bandaki kobima mai na se ndeko nanga ndeko nanga neza kaka a partager na moninga na ye a expliquer moninga ne ata soki na vai na moninga na nga na air to sala mo na se nanga mwasi na polaka mingi avant na comprendre te ti ekomaki na niveau mobali wana pe aremakaki mwasi na ye mobali akomaki ko complain beaucoup et pas mwasi na ye ndenge nini na se nous sous bien te na bubloka ndenge wana ba mabozo comprendre kane na zoloba se na biso ya mwasi vraiment ebebaki ndeko mwasi makasi ti mobali pa komi ko expliquer mwasi ne kende nous ala boye te komi boye na komo yoka goûter na komo yoka bien te pona nini boye tout ça donc ndeko mwasi alataki souci na motema mingi a partager pe na ndeko na ye na camarade na ye camarade pe akomi ko expliquer ndenge eza loka mobala komo yoka mama na se il faut ochaka kisibo il faut chakabo ndeko mwasi tellement que azalaki na point moko ya faiblesse azalaki na choix te abanaki ko chacha bicha musu ayeli nzete moko cha nzete o batie musu pe batindele kisi na kishasa bandeko nanga azobaka mais o sentika que c'est na ya mwasi eza vraiment kitoko mingi te ndenge mobali na ye ndenge abanaki ko se complainer mwasi na suku amitungisaki mingi vraiment amitungisaki mingi akome kotia mingi bicha atie o mabe nyonso to kaka pa bongisa se na ye ya mwasi mais nyonso to bandeko nanga esimbaki te yo na bandeko nanga tokeba mingi na koyoka oyo koyoka mususu bandeko nanga okoyoka eloko pe o pratique yango te eloko mususu koyoka pe bandeko nanga ozapa yango pe oseleli yango te mais eza pasi mingi bandeko nanga tanga ke kutana ndeko mususu a expliquer ndeko wana kanika ba mama to beta masolo tala nga na mobali nanga so tovandi to salaka mobali nanga komi komona nga neti naza bien te mobali nanga komi ko se complaine ndeni na se na yo ya mwasi oza mai trop biloko ndenge wana mwasi sikoyo esalaki ye mwa soni mingi donc akomaki mutu nyonso to komona ifa expliquer problème na ye bandeko nanga tanga kutana ndeko mwasi wana eza likambo ya kokama pe na pasi na mawa ndeko mwasi wana balakisi ye
acha citron o sukolaka citron na se na yo mwasi ekomona ekozongisa moki mwasi na yo mama na pete ba na faiblesse mo zalaki kati na bandeko na nyonso ba koyebisa bana ko sala mama pa ki bon pas pe citron ani kaka pe citron na se a mwasi ni mais e marchera kaka te tina niveau ayoki su mutu muso yebiseki ah mama lokwa ndenge continuer kaka boye na ko senga na ozwa bicarbonate bandeko na yoka ba idée biso ba kwa ngola tozalaka nango oyesa moninga azwa bicarbonate acha na se na ye a mwasi mwasi te bazali na choix te azalika na posaka na se na ye bonga bandeko nanga mwasi pe akomi kozwa bicarbonate ndenge expliquer nga ndenge moninga na expliquaki ye soki ozwi bicarbonate azwi base moko ya moke azwa bicarbonate atie na kati na mai avandeli yango ntango akosilisa azwi su bicarbonate bandeko nanga abaki su bicarbonate na se na biso mwasi na bana kotia bani kotia ngo siko ekomaki na mama obo akomi koyoka neti mukusa na se na ye mwasi akomi ka mukusa kokwanzaka tina mama oboye atira ton sabine mukusa zo sila te azwi kitala bandeko nanga atali na se na biso basi omona ke na se na biso basi ese neti kovimba vimoni soki neti babwakeli yo mai ya moto neti zake tobenga ngo moto nzambe nde moto nzambe esalaka biso bandeko na nga esali ndeko na biso ya mwasi bongo na se bamoto nzambe esaliseli na se mingi ntango esali na se mingi bandeko na nga ayoki bongo abangi ake na hôpital ntango ake sikoyo na hôpital batuni ye problème nini ndeko pe ya mwasi pe ayoki bongo expliquer docteur abi te ntango azalaki na problème boye na tiaki eloko moko boye totiaka na Kinshasa na tiki bicarbonate na yo tia pe na citron na kosukola citron na se na biso ya basi nga na kaneki ese na ngai kobonga njonga ezalaki econtraire na ndenge nakomi komukusa na ndenge na ye awa ndeko na ngai eza pasi pe na mawa ntina niveau yo mwasi ya libala okomi kotia bicarbonate na se na biso ya basi toboyi te bamatiti mosusu ndenge bato balobaka batilizaka ezongisaka bango wana eza bango me bandeko nanga tosala très attention bandeko nanga soki botali photo ya mwasi wana atindeli nga bilasta na pesa confiance photo na tindeli soki otali odelite yango to natali photo ya mwasi bandeko nanga esali nga passe pe na mawa natali photo na delite yango omaka se ya mwasi eza ya kobeba esali okonto bengo bamoto ya nzambe esalisali ye bongo nini bicarbonate ekena kozikise na se na biso ya basi nyonso tu nini koyoka yanga se ngona lobi bandeko nanga koyoka eza mabe te ifo yoka eloko nini koyoka kosalela yango bato mosusu omonaka akoyoka koyebisa soki esalela eloko boye mokuta ti kosala yango jamais nandimi te ke ndeko ya mwasi oyo bayebisaki asalela bicarbonate asuka bicarbonate na sene ya mwasi nandimi te ke ndeko ya mwasi wana ti kosala bicarbonate nasi na oloba eloko place wana koma ntina niveau okomi kosukola se ntina bicarbonate olakisi ndeko na sukola se na bicarbonate bicarbonate tolamba ponda limbondo bandeko na nga totala nanu soki tolambi ponda limbondo totie bicarbonate pondu ezalaka couleur mosusu so totie bicarbonate na pondu te ekomaka couleur ya vert siko pondu eza ekomi couleur ya vert soki mpe tozwi mpe kaka citron moko sukola se na biso citron soki otie citron na Thomson botala neti couleur ya Thomson neti ekomaka ko botala degré ya mwasi oyo alukeli nzoto ne problème bandeko basi bozoyeba eloko nini naloba na poko ya lelo eloko nini naloba soki totumbi kaka Thomson totie citron totalaka couleur ya Thomson ndenge echanzaka soki mpe tolambi pona limbondo totie bicarbonate totalaka ndenge couleur ya pona limbondo ndenge ekomaka nyonso tu wana bandeko na nga akutanaki na conseil ya mabe moto apesi ye conseil ya mabe asie mpe asali ezali na espace discernement te abake ndenge nini naki otia bicarbonate na se na biso ya basi nga to nayokaki na kamwaki baliboso nayokaki basukolaka mpe se na biso ya basi na bicarbonate bandeko na nga basi tomitungisaka mingi te soki omoni se na yo eza ya kobeba bandeko na nga eza eloko moko to koki kotia kisi moko boye ekanga kisi kokango na sens nini nasi na ngal beloko place wana yo deja obota bana mibale misatu mine siko olingi okangama na sens nini eloko na bandeko na nga eza nango naturel mwasi mpe ndenge aza wana akoki kozala trop sec na se na ye te soki mwasi oza sec mingi na se na yo ekoluka mpe ezokisa mobali na yo nasi na ngal beloko place wana bamama biso toyebi siko puko olingi otia babicarbonate oyo ekanganga na se ezongisanga gene ekozongisa gene ndenge nini bandeko na nga pamba te esili obala obota nini bitia oyo tozokende kotia bandeko na nga ememisi mwasi wana ngam na mini toyebake mwasi wana aza na hôpital
sene à moi si et boti ba moto to benga kedi ba moto nzambe ni bicarbonate de zikisi bicarbonate de ebebisi à moi si bande konanga ezalaki lisolo moko ya muke mais biso basi tozwa leçon pamba te biso basi toyokaka mingi oyokonga na salelaka citron oyokonga na salaka bicarbonate oyokonga na salaka matiti mo na bakaka na se bande konanga secret à moi si parce que moi so ningo koma bien ozala propre bande ezaka maya pio eza kaka mai ya pio bandeko nanga eza kisi mosusu te ke yo batini yo kisi na Congo oyo ekanga se na yo ekokanga se na yo te pamba yo eza nosi obota okanga ngo su na ndenge ni na sens nini nansi na oloba eloko place wana seno deja eza deja obota oza deja kofungwama sikoyo yo kolinga okanga ngo na sens nini ekokangama te bandeko nanga mwasi ifo ozala kaka propre no bandeko nanga eza kaka mai ya pambe mai ya pompe eloko mosusu bandeko nanga secret mo la star aninga lakisa ba maman na biso oyo bozotala oyo babika na problème na se na mwasi na kokolo bango boye te numéro ya telefone ezali 0044 74 86 160 bandeko na so obengi lisolo wana la star arelaxo secret moko oyo kokip kaka nzoto ke mwasi no mobali no asanti yo bien ozaki o mai ekozala te mwa ke mobali no akosanti yo bien okozala ni ya kokauka ozala ni mai okozala kaka bien nzoto no ozala toujours bien benga na numéro wana soki oyebi koza marié oza na problème na biso topartagera benganga na koexplike secret moko mwana lobango eza te bandeko na totika bicha ndeko mwasi se na mwasi eza ya kobeba esali moto nini bicarbonate ezikisi na se tina niveau okomi kobaka bicarbonate na se na biso ya basi bicarbonate boka na komona bicarbonate eloko okomona bicarbonate ya kolia tokomobaka ngo na se bandeko nanga merci beaucoup na bandeko la la star yo na bibo s'abonner massivement na chaîne Mabiyastar TV na pesi Willy Church mbote mi na Londres babi Willy Church respect babi mobile ndi wana Willy Church na pesi mbote mingi. Sans oublier bandeko ba soutenir toujours la star ba courage anga toujours na pesi dadi ilenda wana babi amina nga moko na pesi mbote mingi place ozali na 5 cité ya kopesa moto na nzambe mbote mingi babi ene bibliothèque ya la star na pesi bandeko mingi o babenga kanga na pesi Rachel na Belgique na pesi mbote mingi sans oublier na pesi Françoise mbote mingi na 4 infel babi mwasi ya tonton Flyer sans oublier babi Kimora babi Chantal mwana Acne babi Kolo Chanel babi yende ngazana asigna na ye contrat na Chanel babi nouvelle histoire midel histoire Chanel asika ebimaka babi bata Chanel compagnie ya Chanel babi ezeng sarate ya kobenga Chantal Kimura balobi mwasi ya José babi mwasi ya patron babi Chantal Kimura place ozali merci beaucoup na ningo komo soutenir la star babi show ezate zolukande basi ya mbongo tozolukande mibala mbongo neti ba patron José babi merci beaucoup na ba idée na bino merci beaucoup na bandeko azopesa ngali solo la bi tomona ni mbala sima. Vous abonnez massivement bandeko na chaîne Mabiyastar babi nyonso ko zala ko seksa ba concert oza pe na idée bandeko nanga kobanga te obengi la star opesinga ndenge ndeko moso apesinga lisolo ne kutatina yenga photo na ye na scène ya mwasi apesinga confiance bito lokolo opesinga confiance sala pe na confiance nanga na tali kaka ne nje tona mwasi komi na yoki bongo na delete photo wana merci beaucoup na sister nango pesinga lisolo nzamba lula sala bino bolamu bo s'abonner massivement na chaîne Mabiyastar TV na pesi mbote nanga na pasteur John Ngela retour à la parole babi place oya na pesi yo mbote mingi sans oublier na pesi ya Violette mbote mingi sans oublier na pesi ya Arlette mbote mingi na pesi bandeko nyonso tu mbote mingi olandanga babi ya Ari na kata Belgique babi Désiré na kata Belgique na pesi bino mbote mingi merci beaucoup famille balobi à suivre vos toujours branchés na chaîne Mabiyastar TV vos s'abonner massivement en plus bo cliquer ngongana et loko sur la star aboa kaka bandeko nanga bobona kozala toujours na page bobona komona yango en plus bo like bo tchak ba commentaire et kosala biso bien mingi merci beaucoup famille na komi na suka na pesi bana neso ya nzambe mbote mingi babuna ne malamu bonne fête na bakineso balandanga sans oublier na bosani te babi nene nzamba na kato Autriche mo sa zanga porte-monnaie na poche na ye babi na pesi fesi lady mbote mi babi Naomi mwasi ya pasteur Peter na kato Autriche na pesi mami malombo mbote mi babi yene mwasi ya maître na kato Autriche merci beaucoup bandeko bo soutenanga tomonani mbala sima papa